Mbote na biso nyonso balandi banso ya télévision ya Mama Asso TV. Wana nga azali liboso na bino na bengami na kombo ya Mama Nicole ya Association Louange Solidarité oyo esalaka mosala na kati na Paris awa na France pona bandeko na biso ba migrants pe ba sans abri o bazali kotelenga na vraiment na babalabala. En tout cas, toza bobele na bosenga na bino na lisungi na bilamba na lisungi na 1 euro 2 euro 3 euro pona ba café pona kosoma ba kato pona kosoma biloka mike mike kosunga bandeko na ona ngai. To hésiter vraiment na bolingo nzambe na oyo koki ko aider na 60 louange obengi biso na 06 48 44 77 60 po tozalaka na balabala na équipe mobimba ya Asso Louange Solidarité pona kopesa bandeko na biso balelaka na balabala o babengami na kombo ba migrants pe ba sans abri café miliki chocolat mapa mai jus et puis nyonso tu oyo eleka na kati ya petit déjeuner. Merci pona ba don na bino. Donc lelo bozolanda ngai na bandako na bino vraiment na ana esengo nanga ezali kopesa bino merci na confiance o bozosala na kati ya télévision na bino na biso ya Mama Asso TV na ba commentaire na bino na ba j'aime na bino même na ba kota na bino ba vidéo na biso ezosala ke epesa biso makasi pourvu que mosala ekende liboso. Vraiment toza na posa ba conseil ya ba prière na bino bo lemba biso te bo tia biso maboko prochaine oyo ekende liboso toujours na cadre ya solidarité pona kosunga bandeko na biso o bazada les besoins. Nasengi na bandeko oyo baza déjà abonné, merci. Bo continuez toujours ko partager ba vidéo ya biso na bino eza malamu pona ko aider aussi ndeko kisongolo quelque part. Pe na bandeko oyo nanu bakomi ba abonné te, bo penser na ko s'abonner na chaîne na bino na biso ya Mama Asso TV po bo sunga mosala ya solidarité. Merci na ba obolandinga bokolandanga na ngonga oyo pe na ba oba ko esima ko konye ko tala vidéo oyo bo hésitez te na ko partager nzamba pambola bino ezanga Mama Nicole ke nazali liboso na biso. Lelo na eli biso produit ya suki oyo ebengami na kombo ya 5 années. 5 années oyo bandeko nanga yango ndo esali Mama Asso akoma modèle o suki tikali libanda suki ezoza mopepe suki nazo sanola suki nazo tambola neti bato nyonso po liboso nazalaka kokanga foulard pe ba perike pe kokanga maputa na moto kisi oyo moto esungi suki na nga po ebotisaka suki ebotisaka manzaka esisaka batache na elongi esisaka babouton esokolaka poso na biso me na kati ya makila nde ekla emonani na libanda. Olingi yango contacte ngai na privé okozwa yango vraiment na kimia toza partout na Europe. Okokutana nga na balabala pona pesa ote me batu ya Chronopost nde bakoya kobeta na ndako na yo koko bapesi yo ba produit na yo isifi okomande epai ya Mama Asso TV o aza na ba écran na bino liboso na bino nzamba pambola bino ye ya suki aza très bien na ye kopesa ye oyo babengi Med Master azali pona fatigue ye aza pona fatigue kozala fatigué toute la journée ou bandola mko ozoma ndoto malamu te na place omela ba vitamine C na place omela ba café to mela kaye okotia ekaka na bouchon na ye omeli ye journée mobimba oza vraiment malamu soki po lingite ya komela ya mai azape ya poussière amonani na lolenge oyo okozwa ye aza na basasha mike na kati ndenge ozali komona okotambola na poche siko lingi okozwa kaka sachet moko fongoli otie na lolemo omoni malamu toute la journée vraiment za makasi surtout pona batata wana longo ina eli biso oyo ebengami na kombo ndenge butangi awa donc pona butu donc o pona butu biso bandeko oyo tozaka na pasi ya kolala na kolala na kobaluka na kotourner pongi kokoma tan suko yaka partir ba 5h du matin 6h fona ke de musala naza fatigué mais ye aza wana pona ko réparer ba pongi na biso avant olala otie na verre aza poussière oningisi omeli okolala malamu okolamuka pe en forme. Donc voilà ezali nyonso pa ya Mama Asso nyonso oyo ezali ba produit naturel ya base ya aloe vera totikiye na eli biso oyo ebengami na kombo
ya power ezali protéine atambolaka na ye oyo babengi probalance aza mpona koéliminer tout ce qui est l'eau na nzoto na biso. Donc biloko mai ya komela ovimbaka libumu osoko oli oza te mai ya kotonda makasi ye aza mpona koede kosangisa ye bango mibale probalance na pokwa komela ye lutu moko na ndambu ya miliki ekreme omelie na buta volala asungaka mikuwa asungaka bamiskle asungaka makambo ebele mpe kosanti nzoto ezokokita yango moko soko akompanie na probalance eza comprimé komela ye 3 fois na journée. À chaque fois lingolia au bois qui moko na monoko. À chaque fois lingolia au bois qui moko na monoko. Vraiment ezo sala yo ki ozo suba mingi ezo éliminer yo malembe na pokwa omelie donc esali vraiment ko kikisa ope nzoto et puis ko dégager ba biloko surtout ya mike ba salité na kati ya nzoto. Nalingi bino mingi vraiment bwana posa nango bomona mama so pona salelaka yango pe aussi tozana mona ndako pona kosala vraiment ça soigne très bien et ça très bien kaka na kolinga biso wana na kiso na kisaki ya kosoigner maladie na basuki soko osombela ngo pona suki na sima nango osengeli osangisa oyo ezali shampoing na tonique. Shampoing na tonique oyo shampoing na biso ezali pona kosokola moto 2 fois na semaine. Mokolo oyo lingi ça dépend osokoli moto na yo très bien otie shampoing oyo na motu ovandisi yango 15 minutes osokoli motu okausi mai très bien dès que osilisi otie tonique oyo na madusu nyonso esika basuki eza ya kokatana ou sinon na motu mobimba vraiment soko na di traitement malamu okokoma lokola mamaso parce que kisi oyo aza na boîte mpona 1 mois 30 mais basalaka ye traitement ya 3 mois au continuer na soin oyo ya cheveux okomona malamu nyonso oyo kaka produit naturel ya base ya aloe vera nzamba pambola biso. Merci eza mama na bino aso na kolinga bino mingi kisi ya bana eza kisi teza na ka spray oyo ezali mwana tutani mwana ziki yo moko ozo sentir mikosa na nzoto oza na rime na zolo oza na angine kobanga te zwa ye pompe na kata gorge akosala eloko to kontra akosoigner yo po aza ba plante oza na miyoyo koluka bakisi na pharmacie te tosalela biloko ya naturel bandeko nanga tia ye na zolo pompe ye akosoigner rime na yo ozomona miso ezoswa pompe ye partout oza na paso mikosa na nzoto omoni batache omoni pompe ye na nzoto aza wana pona kosunga yo pe omona vraiment kimia na nzoto na yo. Donc nyonso to bokozonga kaka epai ya mama aso TV na biso bo hésiter te nde na eli biso gamme oyo lisusu gamme oyo ezali vraiment très bien babengi yango carré box oyo ezali très bien esoignaka tout ce qui est ba bouton oyo evimbi biso na bilongi ya mwindu etiki batache ezolongwa te ezo soigner aussi bato bana problème ya peau neti kopakola kata mtu produit kala ebeta yo ye aza pona kosoigner oza na ba eczéma akosoigner yo oza na mapalate oza na makwanza oza na mikosa na nzoto akosoigner yo malamu bisika moko eza batache ya minene oyo elinga kolongwa te kanga wana nzoto akosoigner yo ba mama basalaka mingi ménage mingi basalaka pe aussi femme de chambre des fois to bosanaka to sangisi ba produit ebebisi yo maboko ebebisi yo poso ye aza wana pona ko réparer boluka mama so beaucoup de solutions pour maman so vous aime. En tout cas, merci ma famille. Bapodi nyoso oyo yabino, nyoso oyo yabino. En tout cas, maman so est là pour vous. À très bientôt. N'hésitez pas de me contacter. Bye bye. Bye.